Ça la marche pacifique. Tout ça la message. Marche c'est bokomi et loko moko soit na banderole, bozota ezali message au topé na gouvernement. Marche ezali constitutionnel. Obongisa ezaka mboka yebisa bango Kabila abongisa mboka sinote to bomana to chibana bambeli. Kinshasa esika pi bandeko nyonso bobotama bokola na Congo o bovanda vraiment na kati ya capitale na biso boyebi bakwa nyonso ya Kinshasa. Esika bomona Rebecca Bilendo pukuta la Servadi a telemi borotuna ba question ebele eza vraiment wapi. Mais il faut savoir simplement que toza en avenue des universités, voilà, otobenga mingi avenue universitaire. Plus en fait ebandi bandana Sendwe au matiti na université de Kinshasa, eza vraiment route à monene oyo. Et les qui s'arrapent ba mituka ebele mataka rond-point ezo kende pe ba bisika ebele mais place Telemia eza plus na ezo rond-point ezo. Donc peut-être bozo mona simalanga ndenge bomoni pena mabele ya jaune lufukutu bien mabele za na lufukutu bien mais auto za na kati ya centre ville to ebite nzela oyo situation oyo une fois to leka awa avec Aaron Lubamba to meka un peu kozwa ba ndeko bazara na kwa o ba meka un peu ko expliquer biso situation ya nzela oyo ndenge mabele koma boye c'était prévu ba sala ninya et tout mais explication bimaka belé mais lelo to zongi lisusu apoto moni bambula mi balu ebeti na kin poto za na nzela oyo batu o balati ku bilamba pembe ba ndekate te bakate banzela ngo banane fo babongisa ngo batu babongisa bazwa basinya contrat ko bongisa banzela ngo basala nini exactement batika ngo na situation pona nini yango esengi vraiment to kitana esika oyo to ya ko entretenir na population bazana kwa oyo to meka mpe ko sola na bango ba meka na ko ebisa biso to moni bande on a biso baza ebele ba chauffeur ba motard bande ko pe ba lekinzela pe bazali mais au moins to ko sola na bande kwa wa. Voilà, non, c'est pas la peine d'aboyer, pour tous vraiment, dans quoi on dit qu'on a besoin de Yaya, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Tout le monde y a une moto, Boulanzela. Na Boulanzela, au Kemba fort. Vous savez la ligne. Quand la ligne, on a la Vandia. Rond-point université. Ok, université. Tout le monde y là depuis un certain temps, tout le monde a une situation, tout le monde a ma belle jaune. Et là, on y est ça là qui est comme. Bangonde ba ebelo ça comme aboui. Donc il faut na bangan zela na moi bien. Ba ba bugeli biso nzela banda rond-point ti bongolo. Ba tse biso mabele ba tika ngo bo ti lelo ba sala lelo au moté. C'était prévu ba sala ni nzela. Fallait pas ça macadam. Mais macadam on a formule ba linga ba utiliser sengesi. Ah bangonde ba ebi. Wande faut tout na bango siko bangonde ba ebi. Siko bino ba tosala nzela bozo nyoka ma ndenge nini. Tane dogo masalide. Tane dogo masalide. Na pona wakati ngam kolonga wakati ngam ngulifo mona mkongo. En entre-temps, tu es dans la capitale, vraiment. Yo ndo ebisa bango. Tala mpanzo na kuna ta. Ba okata dans 100 francs. Po okata faut ba mona mkongo 100 francs. Po okata ngambo. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nazwa maman na biso awa. Maman ya de bako. Voilà. Papa bonjour. Bonjour. Te monyo na kati ya mutuka, oza chauffeur au na bula kanzelo. En fait, mais quand on rebête la seule sur l'anzela, tu es comme à niveau yo et banda qui n'ont dégagé. Ah, nzana zo zaina ngo bien. Nzana ngo bien ka babiti mola timo na bango. Ayo ngo belo sonzela biso ko zaki bien par rapport ndeza lelo. Zazo zaina ngo bien. Ingénieur ayi ngo bebisa ngo bebisa. Eko milipa na kata mwamba. Ingénieur alinga sala ninya Puerto Monia bati mola te basala ka niveau te basala lelo te directement. Babouaka zelu ana et ça dit combien de mois après? Ah, on a d'abord 7 mois déjà en côté. 7 mois, bah 8 mois. Donc déjà en déjà pour la première fois tout le monde a Prince Amar Gaboye, il y a terre jaune. Prince Zalaga, Batimoli, Babouaki Bakas, tout ça, Batia Goudon. Mais on a besoin de tout le monde. Ingénieur a une beau, ma besoin d'université de Gaboye. Si vous avez beau naïsa qui passe la ligne exactement. Aboua qui terre jaune après Tia Goudon. Et ça, ma place ici. Balibo, tout le monde. Attends, ça. Attends, yo zan ingénieur, t'es moza à moi formé. Oh, ya. Bon, moi, ce monde là, t'es mon. Ça fait qu'est-ce que tout. Ça s'attend à ça beauté. Au moins, il monte tabac. Façon de. Ça s'allait à Moussala, na. Zo mon témoin. Si quoi, ils ont inconvénient ni n'inzelo, ils ont même mal. Bino bat chauffeur, bino bat beaucoup la randela. Ils ont bon, c'est la bino met tout gâteau, ils ont baby. Ils ont baby, c'est bon, ça. T'as la moutou quand on est dans. T'as la non. Caméra. Je connais pas piné. Ils ont baby ça t'es.
baroulement barotile ezobeba. Sikoyo un message na ba autorité oyo ba signer ki contrat pour nzela oyo ebonga. Sikoyo bango pe batalaka ngo na TV puis basala rappel autre. Batalaka. Sikoyo ko bisa bango nini? Ah naloba nini? Chef de l'état zo bisambongo bango nde bazolia. Baza miibi. Merci beaucoup, voilà, merci. Et ça pour la situation là, papa, bonjour. Bonjour maman. Au fin de quoi? Place Nabiso, chauffeur, place le salam Moussa Nabiso. Voilà, mais quand on connaît la biso solo, là, tout le monde ma belle terre jaune na Katia capitale, plus encore na centre-ville. Na Kalamunga ba commune openeza na Katia centre-ville là. Et ça la ndenge nini, ils ont baby c'est la batu nini en fait. Mais quand on fait ça. Todo senga na gouvernement congolais ya pasi. Eza pasi biso tokenda ba Luanda, tofana na Luanda. Totika la mona ingénieur ya po excusenga ingénieur buso ba boité. Terre jaune basala na ba Congo, terre jaune comme na Kinshasa. Sotali ba pharmacie koto ba kisi eza ko beba, otali ba pina ba camion eza ko beba, ba rotile eza ko beba, na kati ndako ba poussière. Lelo boye po beaucoup ti terre jaune. Ceux qui voyaient pour la deuxième fois, la troisième fois, beaucoup de poussière na balabala. C'est-à-dire que tous à l'est, le gouvernement congolais, tous à l'est, nous sommes fou les pailles, inondation et paille, colia bien té, social bien té, classe bien té, Moussa les athées, idée au examen, idée à tout le monde qu'on a habité. Afrique d'ici na RDC zandenge moté, Afrique d'ici to l'équipe on a nyoso. Afrique d'ici, donc ingénieur à Afrique d'ici, ayo sala musala na Congo. Ingénieur en oyo alinga sanjela ou taka Afrique d'ici. Toyo qui paraît ya Afrique d'ici, eux a système ya SIDAF, biso na RDC, toyo bibilo côté. Prince sengaka kayas, batimboli après botie goudron. Mais na formule na bango Afrique d'ici, basala ba caniveau te. Ça selon projet na bango, il fallait pas basala caniveau, ba terrasser, malamu ba yo boire à terre jaune. Carniveau basalaki mupanzi so tali mupanzi ya yolo ezali mupanzi ya ngambo ya limité ezate yango zo sala ba dégâts oyo nzele ezate s'il vous plaît ma babongisa so babongisi te échec to ko voter bango te. Mais la fois passée tu avais boyé mais tu souka plus na capella ba bisa biso que ingénieur akima na mbongo ingénieur balia mbongo na 36 na capella po alinga capella yango balia mbongo mupanzi kuna lokola koto alinga biso te yango bongo. Difficulté za makasi po parce que ba komo belela rompenga basuka libulu c'est-à-dire neni kipe ayo rompenga batoko marate nzele zate l'état congolais chèque na nyonso à chaque fois mbule ezobete ezokozeni poto mu Congo descend nati lobby ba mema bato mu Congo descend likamlanga na lobaka yango wana so tali pe ba moto ba wewa tala ba moto ba pine ndenge moko on a lo baboka tate bolekisa ngo et ça la bien. Merci beaucoup. Ça la bien, voilà, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Ozamo lekinzela ovanda na coin o tendenge. Exactement, nazamo lekinzela tout comme la fanda bien encore parce que je suis pas loin d'ici. Je suis pas loin d'ici, je suis congolais. J'ai aussi droit à la parole. Voilà, parce merci que beaucoup. Explique-nous un peu la situation nzela o. Tango yozo talango. Na calcul penza ya congolais na centre-ville otoza ezolobela o nini penza komona salité jaune boye batu mituka nyonso ya batu ezobeba vraiment. OK maman, je na kobondela yo muke que message eleka. Et donc ça nga passe ce qui message eleki te. Pourquoi nazoloba na motema passe? Je suis congolais. Impôt. Vous futa impôt, c'est un droit. Quand tu donnes l'impôt, tu ne peux pas se poser des questions. Mais c'est un droit de l'État, il faut foutre impôt. Mais il y a impôt, il y a aussi taxe. Si on fout taxe, il faut une contrepartie. La taxe, alors, quand quelqu'un paye vignette, chauffeur, vignette, c'est la taxe, il y a chauffeur, il y a conducteur. Chauffeur a foutu vignette. Maman, tala état journaliste, tala état yanzela oyo. Est-ce qu'on peut ça mon droit à foutre vignette? Et puis on dit bien, paix et bien. Ça là de la mouquet et ça là bien. Terre jaune. Quand vous arrivez avec un véhicule neuf, vous passez par ici, tu arrives à une autre commune, on va directement situer que le véhicule est une avenue université. Mais c'est un acteur principal. Oh, c'est un acteur principal qui doit être entretenu par l'État congolais. Quand on parle que l'État n'existe pas, il faut les sportifs comprendre que l'État n'existe pas.
Comment un petit travail comme ça de rien du tout comme Congo démocratique, c'est un grand pays. Alors un petit travail de 2 semaines, 3 jours, 1 mois, ça peut prendre 2 ans. Nous sommes préjudiciés. D'abord, nous pouvons porter plainte contre l'État congolais. Parce qu'après 2 ans, il y aura des cirrhoses de foie. Des cirrhoses de foie à cause de la poussière. À cause de la poussière. Après 2 ans, il y aura combien de morts de cirrhose de foie à cause de la poussière. Et puis, entre autres, il y a choléra ici. Il y a choléra ici. C'est une maladie qui circule au travers de l'eau, au travers les poussières, au travers tout ce qu'il faut. Trop de saleté comme ça. On peut vivre comment? Nous sommes où? À un centre-ville. Ça, c'est la capitale de notre pays. Nous sommes vraiment gênés. Hein? Mais on peut entretenir une petite route comme ça pendant 3 ans. Oh, mais là, ça ne va pas. Et nous avons entendu que c'est en fait l'ingénieur qui était disposé de le faire. Il était parti avec l'argent. Donc, il n'y a pas assez de précision. Je ne sais pas bien. Ok, voilà la précision est que il y a un adage qui dit il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais leaders. Ce sont ces gens qui se complotent avec les chefs. Oh, il y a un complot bien taillé avec les chefs. Et puis c'est tout. Est-ce que nous sommes des petits? Nous sommes matis. Nous connaissons tout ce qui se fait là-bas. Est-ce qu'il y a des mauvais troubles, maman? Il n'y a pas de mauvais troubles, il n'y a que des mauvais leaders. On voit les chefs, on ne voit pas cet ingénieur. Non, 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 non. Comment tu peux prendre un engagement? Ça, c'est contrat en matière publique. Et il y a des experts qui vont faire pénétrer les travaux de cet ingénieur. Il faut quoi? Il faut quoi? Il est comment son expérience? Alors, après avoir s'assuré de tout, et vous, l'État congolais prend l'engagement avec la personne, morale ou physique. Mais comment l'État peut prendre un engagement avec n'importe qui? Akimi, c'est complot, il y a un chef la pression bongo pour lobby Kima. Voilà, maintenant là, les chefs là regardent votre interview. En fait, n'habitez sur quoi ça va parce que bazota la biso, bazota la nzela, bazota la na état oyo population point où ils souffrir par rapport il y a difficulté. Je demande aux chefs qu'ils doivent être sportifs. Ce qui est bango médiocre, ce n'est pas une injure. Médiocre, c'est une qualification pédagogique. C'est-à-dire vous méritez à cette connotation-là. Parce que vous ne travaillez pas. Il faut faire un effort. Mais il mérite la médiocrité. Il mérite la médiocrité. Les chefs méritent la médiocrité et ils doivent être sportifs. C'est-à-dire que ceux qui nous ont le médiocre, tout ça, non. Nous sommes dans la démocratie. Il faut accepter pour améliorer les choses. Il faut accepter pour améliorer les choses. Alors, j'ai dit à mes chefs, mes autorités congolaises, qu'ils méritent d'être médiocres. Alors, ils doivent changer, améliorer pour être dans les moyens ou être dans les bons. D'accord, merci beaucoup, papa. Merci. Je crois que Bandeko Balandi Bisso, papa Anissé, tu vois les interviews que tu aimes souvent regarder, Aimé Patrick, Camionnette Mbola descendant Simo Kimbangu. Ce sont des interviews où Bosengara vraiment mettre Hakim Kabongo les préférés. Voilà, à l'université de Bazolela. Nzela au frère Richard Madeko. Mais ça toujours au bien, un peu comme ça, Rebecca, qui t'a un avenir universitaire à venir dans la situation en Nzela. Bandeko Pe Baza, Basité, Bazolo, Bakaka, papa. Vraiment, madame, ça fait mal. Ça fait mal parce que ce que état Nzela Oyo, c'est comme si ce pays n'est pas dirigé. Même si dans des villages, moi, dans quelques villages que j'ai sillonnés, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la capitale. Hein? C'est une ville qui a le président de la République, qui a le premier ministre, toutes les institutions sont ici. Mais quand vous avez la beauté, aux universités, victoire pour la ville. Tous les étudiants vont dans la Kalamu, aussi, ils vont transport la victoire pour les campus. Madame, comment il y a un qui même intervenant ceux qui vont médiocre, ce n'est pas mauvais. Moi, je suis étudiant. Tala est à moto. Est-ce que est à moto, un engin, ça la transport dans l'état et que ça a duré la longue vie et que vous me la tête. Mais le pays où ils ont dirigé le gouvernement, ils ont pouvoir. Mais ça même au minimum, vie sociale, ils ont occasion. Parce que quand on travaille, on a pour que victoire,
bato habiter na mata moto te parce que nzela eza salité. Solution to vivre comment? C'est très difficile. Mbou les autres bêtes, bozo débrouiller ndé. Ceux qui mbou les bêtes nzela o d'abord bato bazo kwea chaque jour bato bazo kwea na nzela. Et puis so ils a posé ah même so na mituka mais so OK qu'on a vers avant comme rond-point mais c'est catastrophe. Ils ont nzela zo lekate ba chauffer ba bela rond-point ba ko maana ba kiti bato na kipe avant rond-point ba ko moso ba client parce que les boules mo ezana c'est catastrophe. Il a fallu ba tigara ndenge za ta liboso to na même ko débrouiller mais ah comme vraiment grave. Si il plaît tozo souffrir na okoya ceux qui mbou les bêtités mo ebimi poussière mo za grave o eza ko saga bato ba bela. Au fur et à mesure, mbou les obeta, ma bela on ezo buka na lisusu. C'est ça. Au fur et à mesure, mbou les obeta, ne nabi parce que ça a un rond point zo. Ceux qui ont avancé qui montent au monde à la place oyo, ezali moyen batu ba lekezate. Ça dit nzela oyo et baby. Ngai naza na banda ko luka occasion ko luka na média. Na yo kaka ministre vice ministre ya nini ya nani oyo akabwana na ndemo na ntemi. Alobaka na mois d'octobre 2017. Kenzela oyo fin décembre aussi na top Congo na landaye. Mais allez capable de mentir mensonge alobaka. Alobaka nzela oyo aussi na fin décembre 2017. Mais ti lelo to commission na février 2018 nzela oyo babongisa raté. Est-ce que le gouvernement est responsable? Il faut mentir car à tout moment le peuple est bazo ko sara peuple. Et pourtant biso ne peut ça ba pouvoir wana pour bazala wana. Ceux qui va remonter ma jeep biso ne peut ça. Ce qui fait que peuple église catholique eza ko senga ko marcher pour la liberté. Yo tant que congolais ozo sala nini jusque là parce que le marche pèse les 22 les 25 ans. Moi je suis pour la marche. Je suis musulman, je suis pas chrétien. Mais je soutiens la marche au catholique ozo sala. Na landa ki lobi na dialogue intercongolais na Okapi. Na yoka qui soit déjà passé makolo tambola azolo bagete la catholique bazolo bageo parce que to ke mambo tina suka ezali menace. Quelle menace? Catholique baza ba peuple congolais bazan a droit même droit que tous les peuples. Ceux qui sali marche pacifique wapi est-ce que catholique to ba marche bazan ba banga bazan ba arme bazo na ba chaper na bango bazo arme de bible pacifique arme ezali bible même et puis nazo na bamsu bazo ko agresser catholique lo bagete bazan a droit ko sa mamona te nanya lobi bongo même la bible. Tant on a un tina ba prophète, ba kina kote ba roi ezaki pona nini. So omoni roi azako diriger mabe, nzamba atindi prophète ake par roi c'était roi ozo diriger mabe, bongisa marambo. Et ça c'est normal. Oh kata ça c'est biblique. Et ça est biblique mais pas et au motiver peuple congolais nini par rapport à la situation pas si boy. Hein, ndenge ni penza liberté ba ko simba ko longa to ko longa pena na dictature. Na zo senga peuple congolais boy. Peuple congolais to kolisa mémoire. Batane biso ana kisasa ba bar à tout moment ça dit ba mbrie peuple congolais moi peuple congolais réseau bien zaté na osenga na peuple congolais base à la distraité total à mamboka soki biso to telemi mambo ko changer passer les changements ya tchalo ba kango prenez-vous en charge changement ça pour biso mon peuple to zela te ke oniki alebe obama na nyalo ba non biso mo so to telemi le loto bi ke allez mambo esi le aussi là dans quelques temps. Mais peuple ndé azozonga rasima soki babi ba mama bazana ba langage moi nanga ko bimate so bimi okokufa non il y a pas une bonne vie sans sacrifice to le kana sacrifice wana une fois tant to reçoit pouvoir malamu to kozala bien ata to biso to bunda lelo pona na mboka so biso to zwi yango te mais bana biso ba reçoit kango isha. OK, merci beaucoup. Merci. Donc soutenir que le 25 ba jeune bani ba marcher. Ba jeune nyoso ba marcher. Mboka pe ezo pacifique. To sima mabanga te parce que tant to ke ne ko détruire ezaka pona mabe na biso mo to sima mabanga te to bima to sala marche pacifique to sala message marche sengaka bokomi eloko moko soit na banderole bozo ta ezali message to pesa na gouvernement marche ezali constitutionnelle na osenga na peuple to sala marche ezali pacifique mais na la police botika ko agresser peuple so azako bima marche ezali pona bino pe parce que boza masala malonga te o singa pona temps ngana kota na internet natali salaire ya un soldat américain azana $22,000 par an. Un soldat allemand a 44 000 € par an. Un soldat français, $33,000 par an. Si vous avez vu congolais, combien? $1,200. Si vous avez divisé par 12, c'est combien? Mais tout ça, les militaires, on a dit que c'est la marche, on ne peut pas bon. Voilà, papa. Bonjour, papa. Bonjour, madame. Mais quand on a la biso lisolo ya pas si ya esika o papa. Hein, hier aux otalango, les salon ndengeni. En tout cas, ça moi participer Sony. Comme on a nzela boye na capitale parce que bateau baza na capitale souvent ba méprisera bateau ba utaka intérieur tout consort mais pour nga zo mona siko différence ya intérieur te na capitale na kotanga même ba intérieur mususu nzela ya boye ego zala te so to ke kaka na Matadi par exemple
ata nzela moko te eza boye na kati ya ville ya Matadi. Et maintenant quelle différence ezali entre mutu ya Matadi na mutu ya Kinshasa? Awa eza soni pona ngai pona za mukuse na mo lokola gouvernement échoué nango. Président azokende nde azokende na banzela na ye. Po tango ayaki amekaki kobongisa mwa muke kobamba mabulu. Abamba mabulu na boulevard par-ci par-là. Mais tango azokende nde azokende na banzela na ye. Siko mais peuple congolais azo souffrir makasi. C'est normal à souffrir parce que mutango aokende azokende banzela na ye. Il faut to souffrir so ya akei oya ko bongisa biso banzela. Mais oya so pe pa bongisi ya linga kenda kenda ngo siko peuple congolais to ya rapoto tika bango basala ba bénéficier et puis peuple congolais continue ko vivre na pasi. Bon, oya akokende suna banzela na te po to kotelemela ye. To komela ko landela ye po asala malamu. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'avec Aaron, tout le monde est en Ngambu, tout le monde est en Abisso, bazo sala ba oizali ba trafic na bango. Et on s'appelle bientôt que kozwa papa. Je crois qu'on va Richard Mandeka. Tozawa nakaka pour na osa musalo osengaka des fois. Toko katano na Ngambu et puis on va désannoncer de l'autre côté. Sinon, bandeko nyoso balanda kabiso Jimmy Kiambi Motema ya Nakati Nangaka wana, voilà, un grand bisou à toi et à la grande famille Pukuta depuis Champagne. Sinon, tu vas continuer. Moi, pose mon qui est traversé. Bonjour. Tout le monde na bambongo, bozo kalende là, et ça ni exactement. Bon, ingénieur, on a ça point sur. Ingénieur, on a ça point sur les montants d'attirer les Congolais. Tout le monde souffre, nzele ate. Donc, voler quand tu mets tout ma banque, voler quand 100 fois. So 100 fois ate, ou les quartiers. Comme si on est à tout le monde. Voilà, au lobby, avant de les casser. 100 fois. So ça 100 fois tous les quartiers qui ont un petit peu de. Ingénieur, on a bien au PC à 100, c'est la limbo qui. Mais baby, si on qui mboule les bêtis makasia wa, bozo tara batna mukongo pour traverser. Na poussou 200 na ngambu mukongo 300 bakati soti na ngambu poussou. Mais quand même, peuple congolais, bateau, bazar, koto, ba souffrir de ni bon mais quand même avec la chose sur le bino, tu bosser là, moi commerce, mon quoi. Idée on a eu tes bino wapi. Bon, tout le monde est sur poto les gars makasi, moi ba tu makasi ça et ça été. Yo to lugele bango solution. Pour biso miso to ande solution na bango. So to tema bango ate même en plein. Tangande ba tu ba oleka, avoleka 100 fois. So pe 100 fois te, oleka te. Idée où tu as kibino wapi po bando ya ko futsa batumbongo po baleka babe bate bazala pa idée où tu as biso wala mtuna biso mona nzoto na biso parce que babwagela biso bazelo banda bona na 2016 so 17 ti lelo to mi bona 2018 so mbule betima etondi o bato azemi bakweya bato moto ko balu mo mwasa na zema kwei na mo na volonté na biso mona mboko rande zali na to sala ra mabanga boy bato baleka mon père na kando zu pousse au kati mut 200 mon père mu Congo même au kati ka bongo tout ça là mais tous en kati centre ville et ça sonité peut-être pour na bandeko bazaka libande ba mona mamba et ça biso soni makasi na mboka pende ali soni makasi Holanda bakonza mboka ba ebeloko kuna da batie mabanga kotaka ya bongolo po batela biso to ebate ka basi ase bazoko lo lobi mama mabuna mwana azemi abaluka koi so sala kineni ye mama ando le kaka kati potopoto asieta kweya na mwana mkongo na libu musuna semi ndeto memaka ya un hôpital na ngwa batotake no hôpital babongisela biso to sema konza mboka pardon asa biso bia babongisa biso loko tokemba mabe tokemba fort OK, merci beaucoup. N'habitez de Ronanga, bonjour. On alobani, na alobara ki abobongisela biso mboka. So bongisela biso mboka te. To bomana, yebite ezala bongo. Boboye moye tan batu baleka ndeni. Bobongisela biso mboka. Yebisa bango Kabila abongisa mboka sino te to bomana to chiba na bambeli. OK, merci beaucoup. Papa na biso awa aboni. Bien maman. Maramanzela wa yo moni ngondengeni. Bon, maman, Maramanzela oyo, moi le bambanga passe. Il m'a osomona, sombu les bêtis, donc ça ne va pas. Donc sombu les bêtis, ça ne va pas. Faut singa bakonzamboka, babon c'est le prince nabiso nenge zalaki. Faut boyer, toujours souffrir fort. Ba mère bazo beba, ba moto ko kwea,
donc a komi Congo 200 c'est tondi a Congo baza mbongo te bosani oyo azala mbongo te nde to sunga bango soko zangi to sungi mais ezaka passe. OK. Merci beaucoup. Je crois que Bandeko Nyoso Balandaka Info 16 netinda rabino toujours beau s'abonner parce que tous on a pas remettre la bino information à Marambozo les Kinshasa parce qu'on n'a pas eu le temps de se promener bon mona avenue universitaire Mobimba situation comme pas si Congolais zomona wa sinon vraiment prochainement beaucoup monde à travers ba image mais bon on a déjà pas su les na rond-point ezoa ya ngon des avenue université Mobimba banda bongoloti na rond-point ngaba nzela moyen bat ba lekezate mais sinon na Bandeko Nyoso ba soutenir kabiso balandaka ba émission ba sepelaka na Rebecca Bilondo Pukuta la Servadine senga rabino toujours bokota hein papa Makern toi depuis les États-Unis d'Amérique na senga rabino toujours bo bengaka botindaka ba message bo sala ba commentaire et sunga rabiso peto kendaka ba bisika mususu to lukaka ba élément ya kolakisa bino po boye ba pe bino ba musika situation mboka et concernera bino ndeko moka chelo bawa ba ko marché pe ba olembate to ko marché to olembate parce que mboka ngo si sikoyo Congolais azoni okamanya ye kaka sino ba bisou na bino nyonso Patricia de Pukuta Mami Pukuta Timothée Pukuta Myriana Pukuta na bandeko nanga nyonso grande famille Pukuta Chris Kuku mon beau frère chéri Delphine Douboula Jolina Tambwe nani Erkeli Fibo na yolo donc on a ba jeune nyonso yolo awa bana ezo en tout cas G7 boza vraiment ébélé. Et pourquoi pas na Jimmy Kiambi, Zoé Kiambi, frère Richard Maldeka, Patrick Valence depuis les États-Unis d'Amérique. Na bandeko Nyoso, bolandara finale ezo donc ça l'aura bien, de gros bisous à vous sinon bana G7 na yolo, bandeko Nyoso balandara biso. Bye, prochainement, tu recoutes na susu na masolo ya kini mususu. Grand merci na tonton Mwinga et pourquoi pas na Rol Lubamba qui est derrière la caméra. Bisous.